bino to besoin message na biso bien masa kufi na liwa moko boye to yebi mutu na makolote non qu'est-ce des amara munayi na chaka to e mama chaka le to zo to ke pas passer na to so bien pe na passer pa minene bu enta mama boye o mama do to benga o te botika mutu boye ya famille na alobi ke yemo ipasi ni boke na Bouti comme ça, on m'a amené sur ma maison, tout une petite prudence, ça, ma chouko, bah, soit bien ma téléphone, mais ma chief, ce besoin chaque année, ma to yesa pose bouti na taba mbila bozo chaque année ma kasi, parce que bouti na mito ya ok na rodai. Bah on me dit moi mike okine mbele, bah chaque mois begisi moi beta ba chaka chaka so bani ya manzanza so ndi no. So mission otale kuna o mission akotate. Ko ba sa lo mo ba kine sanet ke biso net to luka net to bo mai quoi. Et puis il y a une rubrique qui est tout le monde a été même le best que notre chaque baboya à côté on a mis ça à côté comprends à la après tant que ça sous tout le monde va nous c'est ça chaque mouton a matal on a so véritable matal na boy attends ma bien oh mais ma so ça aveugle hein azomuna donc des présence des Zalaki qui est bandé de soutien il y a présent Félix Zalaki mon frère oui que barma ko boya même biso to kota barma ko boya parce que non peut boyer que n'a pas prophétie bien que sera pays vivant quand yo ka mon frère pardon mikobi moni ndenge za wana barma ba yebi makambo oyo eleki wana famille biso na compte ya mouvement tozolo ba kino maboko na biso za pembe mais c'est examen ça là qui nous so biso pe wa mission muteme za ki ofungama mabonde les ala toujours mabolonge za ki nasi famille makambo la musika et obi que répétition ya suka ou chaque sala répétition suka to si ça répétition na yebara tozozo nga parler ba 22h je crois nga kareza ki na na libanda répétition na moni azo kende muto azala ki na ye o atambola na ye amelaki ouais là gina c'est-à-dire aina dringi moko atana répétition taka bota mona chaka ate na ngambu ya makadambo ah chaka na c'est-à-dire asimbit ba okende moi mnange noko moi ba vision comme moi mbwe ngana ina musika na kati na oh yeah comment yota mona noko mona vrai to te na ngambu ni ba tout etonde ni ngamna kene na chaka tina are non chaka ye oya tien dudu en tout cas Lou Alié Bilolo, la chèvre de Messi Ségué. Ah, mais comment Gilet, yo et Marambo yo. Comme ça, pour ça non peut mener. Na bien, il est comme ça. Tala tala. Il est comme ça na sueza sko ke na ke bandu na zo lope mo tende lope mbango ya kilde. Ya lobi. Na Congo, bolingo ebele mais c'est Google likambo na motote. Ngoya o, yeko likambo na motote. Java makuta didi na keba ndundu na zolu pemba makuta didi Braza Luanda pona lupemba c'est ça les bandundu bosi ko Braza Luanda pona lupemba te boye mbaka skriwa na makase loko ebangisa na sule yo lobi bandundu ngana telio Braza Luanda pona lupemba Sigo Braza Luanda pona ni pona lupemba te L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV,
la magie de l'info. Amis internautes de l'émission Tala Lelo, naïbi que ça rabino plaisir makaso bomoni abino les combattants de la presse congolaise Julien Botala Tala Lelo et si quoi plutôt que ça musala sango et comme elle biso na matoi que artiste animateur nonon chaka ozako évoluer bongo na orchestre qui tuera PV à Félix Oazé kwa monsa ka bange ndenge ba benga kai mais c'est Google donc mais c'est examen de ngora ba bakisawa bomona ki na éthique journalistique nde balobaka faut que information na source des combattants de la presse les journalistes qui affrontent les réalités sur le terrain na zalaki na commune Anjili quartier 10 avenue Madouda numéro 2 bomona ke sikop na solola ki na mwana Kevin ya nonon chaka et puis na solola ki na bandeko na ye na ba Pierre Petit na ye lokwa na zalaki famille biologie et puis to na famille musicale bongo toza bongo na commune ya Limité avenue d'Alias et pas ya na résidence ya Félix Oazé kwa Monseka bangi moi tout ça analyse libanda te tokoya ko solo na bango. Quant à moi je tiens à remercier les champions Malela de Londres Adrisha Motomètre grâce Numbipe na pesi bambote na pesi batutu balingaka mama charmante mama pasteur charmante Maswaku mama pasteur charmante Maswaku na pesi mbote na yebi tozana kilitira pays bakufeli na yebite elo woni bakolo bandi biso biso basoba weye na moto nzamba pesa mikolo ya libanga te aumela seko Ninyela kisaka te moninga ko wa liboso Bakola kela kamoto liwate biso basoba weye na moto nzamba pesa mikolo ya libanga te aumela seko Ninyela kisaka ete moninga ko wa liboso condoléances d'abord. Merci vraiment, merci Yaya. Toi, ma forme, mon ébisso boye, même dans l'hôpital, on a une nouvelle, vraiment, mon frère. Donc, on sauté, donc, mais c'est Dieu qui donne et puis Dieu qui répond. Tout le monde sont bon ensemble, donc, mystique. Habité, mon frère, on a habité, on s'est présenté, et puis, message généraux, puis ça tout, il y a qui n'ont chaque année, ni besoin d'années. Bon, on a peine à arriver dans un mabélé, arriver dans un mabélé Anjili quoi, donc, j'ai un souvenir moi à ma casse et pas naïe, il me tapait ça en combat internet, donc, souci à ma casse dans mon thème, on a dit qu'il tira payer vite aux en deuil, donc toujours les pénants. Ndenge moyo wasakanate donc na ko kakutene na loba no souci leki. Merci beaucoup souci leki bomoni ke basé belé mais toko banda ko solo kana bango na ebité mais souvenir aux alongo pa non chacun. Bonjour bande ko nyonso ngai Charlie Saint-Télé pianiste na bino 12 doigts. Non chaka c'était vraiment un frère pour moi. Ton culture pays tous les animateurs belé be clips sentir be baté belé. Mais mutu azana idée mingi ya kosala ngai Charlie Saint-Télé dédicace on a pas un esprit na ezaki oya tukotika biso lelo. Donc azaki ka comme ka frère na ngai na souci mingi. Ba souvenir ezé belé pona ye. Donc disons pour naza parmi bato bakende ko taler na suka avant akufa boye. Pour chaque coup na première mise à comme qui aveugle pendant 3 ans et demi à souffrir trop na cause aveugle c'est pas facile par rapport à ça souci AVC sur Betake n'a pas une fois mais c'est Google pas pensé quelque chose pendant ticket là n'a pas ticket là c'était mon frère pour moi na ticket là qui en était dans mon qui n'a vraiment passé jusqu'à ce que n'a pas près ça va écouter à memaye aille pas na yi a on a limité pour ça ça mes famille on dit balinga était n'a pas pourquoi soit balinga kufa bon voilà plan assurance mais après Manakimia, fin de toi culture pays, tout le monde en a, tout les ensemble, et vous avez vraiment bien. C'est un grand animateur pour nous. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Grand animateur, Azaki animateur, Mounene Ponabino, Nebe Baibotale Bisso partout dans le monde. Mikobi. Mot de circonstance par rapport à la disparition, il y a confrère Nayo, artiste vous avez évolué. Bon, Bisso le barami, la verbe te le baraboé. Balé la ramutu pas c'est quoi te, mais pas qu'il ne malamu. Donc non chaka na olela onde pokende malamu donc za penande konangai oyo to bundino ba guerre qui doublir na orchestre to banda qui doublir ti lelo to romba titulaire bon l'empie betami ba chicote film betami
Ah, Chaka. Nakeba ndundu po na lupemba makuta didi. Merci. Élysée. Chaka Kei. Chaka Kei, Chaka Belaki, na batuno so bayebi yango. Mais na angle mususu suivi ezalaki te. Ni bandelika na ndenge ya ndenge ezala kaka mais air moko boye pa kobenda singa tandis que artiste pe abundaki makasi pona kiltira PV nga nazaki kuna na mabele na famille et puis na quartier kiltira PV onege sukolaki maboko esaleka babaka premier so et puis bakangi na bango ne maboko po na yebite pona yo. En tout cas mon frère Julien tala lelo mamoko elibiso eza pasi au comprendre donc eza pasi vraiment ce que nous lobby wana ngana kama po vraiment mes examens na culture pays mobimba donc contribution mais c'est examen bandaro ya chaque fin du mois et bandaro ya nango puis culture pays bandaro ya ko visiter master na ba faire na biso pardon ko beta ko de solante place obeti place wana te ponga na ba on a évité ceux qui zalika stress mtelo bisa ba bon ba biko ke côté kuta ba musicien kutu donc une présence des alaki te ne bandeli soutien ya président Félix Ezalaki mon frère obiki bakoma ko boya même biso to kota kuna bakoma ko boya parce que no pe boyebi ke na ba prophétie bi maki ki sera pays genre lokola yo ka mon frère pardon mikobi moni ndenge za wana bakoma bayebi makambo oyo eleki wana famille biso na compte ya mouvement tozoloba keno maboko na biso za pembe mais c'est examen ça la kinyoso biso pe ba musicien muteme za ki ofungama mabonde les ala toujours mabolonge za ki nasi famille makambo la musika on a bien atako tala na pembeni to banda roya na lobi ke banda ko bengala biso banani ba bengala famille comprendre famille mais ezaka pasi moni makambo koyi comprendre koyi donc nabi ke ba lobi belé mais biso pe to loba oyo biso to yebi o pe to moni ebité baza ko loba boza ko loba ba on bazoba o ba on ba yebi bino pe boba o boyebi votre mot de circonstance par rapport à disparition ya ndeko nabino nono Chaka o azalaki nabino pe longo vraiment elle a pas si mingi ya oyo neti ngai personnellement asali mingi na ndenge na za pe grand tourmère lelo quoi ba bilo ya banda ko sala ba conseil na ye et puis na za se souvenir na centre Afrique to la na chambre moko to sola mingi moi trop vraiment place na comprenait na nono Chaka qui est non Chaka vrai noko pena vrai noko ton zo ki sango to lobby donc na leli Eclipse azali chef na azali na benga na iner à WhatsApp na olela ebi na tuni noko ya solo pena Chaka d'ailleurs solo potisi ko ngana on dit maté donc na mona dernière fois to kenda otale na parler ndeto zarani to solo la ngana ye na makambo zo kendele solo la ngani kende ko longola nini wana fungola singa wana kwa kama makambo singa obi ke répétition ya suka o Chaka salara répétition suka to sisa répétition na yebara tozozo nga parler ba 22h je crois nga karezaki non na libanda ya répétition na moni azo kende muto azalaki na ye o atambola na ye amelaki ouais zaki nani c'est-à-dire aina dringi moko atana répétition taka bota mona Chaka atie na ngambu ya makadam boy c'est Chaka na c'est-à-dire asimbit ba okende moi mnake noko moi ba vision comme moi mbwe ngana ina musika na kati na bi oh yeah koma yota mona noko mona vrai to tie na ngambu boy ni ba tout etonde ni ngamu na kene na Chaka tina re aibi ona sola na e na pesa numéro pasteur mususu moya lo mama mususu ezate quoi pesa numéro pasteur na pesa noko on dit Saint-Esprit tinde ngana fait maintenant ko buka na te lobby kende prière effectivement kenda ki pe pourtant to kenda tali na parler na tuni e singa oui na kenda ki mais na solo la na ngana ba pasteur te na côté ka prière normal na zongi parler ozomo na côté na nga prière normal na zongi parler bon après wana attitude ka tout monde na même biso moko chez bango zomona ça dit on dit bazomona biso on dit loko moko boyi or yango te comprendre so ba woyi ba monaka so ba yokaka noko sika zali abike no muto azo ba mamba solo sinde pena na bonzambe comprendre akendaki pe effectivement akendaki mais asolo na ba pasteur te Eclipse azali azo ba chef na biso ayebi
toyebisa mpena ke tobande lisusu na rebande lisusu napesi kuna numéro bato nde bazalaki bazwi na bisala effort benga bango kende bosolola wana sikoyo ndenge kilitira pays et ça système batindika chakali boyebi nzela ya provenance sous sa provenance na lui parfois boyebi sous sa provenance ya kokufa miso et puis boponeli ele sous nzela ya lobiko lisusu metango tinda na bi etango tinda mutu na bonzambe se kolingi te likambo salama nga na linga na salo mabe na tindi sous ke panzambe ratate akeba boyel roi na sa na ngelo te ozomona c'est-à-dire makambo yo nzambe ka azali kolo ayebi. Merci beaucoup makambo nzambe azali kolo ayebi betela sono lisoro o ekomaki toyokaki tozwaki ba information to beto so na balabala te kometi na niveau ke ko bengisa famille et bengisa monseka bangi baki kotalisa même na hôpital même na ba maison yokaki on tellement to bomoni komaki clarté mwana bato maki malamu azonga boye pampa mbala moko tena lo bande na moni chaka za masana biso nazana mapi naza suna kanda ya osakana te parce que aza moto oyo toumene na makambo ebele ya vie ya musique tobayini epanga dia toye ti bakitira pays vi ye kutayaka kitira liboso na nga nga to na ye deuxième fois yebisenga masa oye na mouvement oyo nga dia na longo koto naza koto oyo donc bosekaka soki kosimba na bosa mpe simba tobetini mpe baalbum donc naza choqué omoni motu soko abela malade eza spiritualité ya kati ata bobengi batebele mpe batalisa mais kati nango moto nde asali likambo ya moto ayebi pona nini asala bongo mpe na part na bino pe tango mpe likambo ya kotambola pe na part na bino sango bimaki ndenge nini kote na bino bimaki ndenge nini esalaki ke po bosukola pe maboko te kasi bonzambe te po tozala ndenge na ndenge bakisi biso orchestre tomelaka mai balakisa biso komela mai makila te omoni tolingaka makambo te ya makila te biso yanga omoni orchestre oyo meme eza na bato ebele baza mpe babelabela na orchestre mais orchestre ezangi na mbongo te basalisa bato mpo orchestre oyo monstre asalisaka na bapere na biso so babeli toza le ciel orchestre oyo bazwaka bon ke l'hôpital industriel oui hôpital peut toyaka hôpital mais comme premier 10 heures kitala hôpital moya bata minene bayaka kuna ba société belé donc pour faire maman ça problème maman ça na pesa makamala te eza makambo ndeke ya problème spiritualité place où te liwa na ye mais biso to sengaka flèche ezongela muto asali makambo wana po bafana kitira pe baninga ba vérité chaque kufuna pas ou na maladie pendant 3 ans maladie ni malade tobela une semaine ozuba ki sebi c'est comme une année 2 ans ça AVC moi na Kevin moi na liboso ya mwasi na otozane na miko bika ça AVC na pesina me connaisse na famille biologique ne mobimba en tout cas bana njil tous à la même morale tous les la ya bino artiste munene bana poto botika boete to moniti ba caméra na ndako boye po bango pe bazana su même aza journaliste ma yebi chaka ba bula sana na kitya pays via na souci to na souci biso nyonso na pesi kaka bato nyonso bolinga chaka famille musicale boya tolela mwana mai tolingi te toloba o te omoni akufeli boya akufeli po biso na bino muta yebi liwa na ye azate ya to tika maboka nzambe masa na psake ne malamu mais to senginde batu boza na espoir bo moko tolela master botika biloba loba boy mo biso na net tozoloba bien pour parce que bino to bozo message na biso bien masa kufina liwa moko boye to yebi mutu na makolote na orchestre des amaramunaye mamange botambola ki pe orchestre pe tambola ki pe to tambola na bonzambe po makambo bonzambe de ma vérité pour ça na ki église na na lo ba église te église te belé to tambola na ipa bika ozo mona mais le quoi ndeti po président na biso on président na bino Félix waze quoi a permettre ki bo tambola mais ya sana ba pion na eti ya golo baté mo akene église moni président mo sa tambola na chaka getika ite ana ba pion tindi ke botal ça pour un petit zanine ba etela moni ke kilitira maboko pembe puis oh abwaka na be clips abwaka na ba tire rebelle te biso awa tolinga mutu so yebi bulo ba mise ba ya sika ba kota kitira tozo yamba bango soko yebi bulo toza mina yo soko yebi bulo te kuna libando za kitira pays lokolo loboko soko yebi mama ko pusa na pembeni awawa ngai na yebi na ba yebi te kombona grâce ngalula awawa na yebi te nga na moni ba danseuse na moni ba danseuse te lelo mais na kamo na moni esika mo longo na ba nga na yebi na ba yebi te oza nani zo sa musani ngai naza danseuse te naza chanteuse na ko travailler juste un album oyo article 23 donc c'est ça ça na yebi ke bozana sangwa mawa ya ndeko na bino non chacun na yebi te votre mot de circonstance par rapport à la disparition na non qui passe si fort pour tomber ba signaler nga ke non ça rakufi na lequel juste na ba
abwaka nini me na yo oyebaki donc azalaki pion ya monene na kati ya cultura poto nakoti abandeli akobina malade ya misu nazwaki temps ya okutana na ye te me nakoyoka mponga naza musicien nayoki vraiment ki azalaki pion ya makasi mais eloko eseparaki biso na ye eza maladie donc c'est ça ebite ndepeka baotala biso po émission ta lelo naza sir plus que Sira Sasonas il en a partout dans le monde na ebite est-ce que kosa mwantu wakate boye atanki alanga nzembo na jari ya mawa nakeba ndundu nazwa lupemba makuta didi ye nakeba ndundu nazwa lupemba makuta didi ye donc pasi na motema donc pasi obike nakeba ndundu nazwa lupemba siko omona teke babiloko yango tande mpe bokobetaka lisolo ake eza clarté nayebi te yaka tosolola blankete la chèvre de monsieur Seguin nono chaka ye oya tien ndundu wantuka luwalie bilolo la chèvre de monsieur Seguin mais comment Julien yo makambo yo na Congo bolingo ebele Monsieur Google likambo na moto te ngoya o yeko likambo na moto te nzava makuta didi nakeba ndundu nazwa lupemba makuta didi braza Luanda pona lupemba sesaleka bandundu bosiko braza Luanda pona lupemba te epi boyembaka cri wana makasi eloko ebangisanga seconde ya wana yo lobi bandundu ngana teleo braza Luanda pona lupemba siko braza Luanda pona nini pona lupemba te ka bandundu ya nono chaka guerrier combattant ngana bengaka 10 match na ebite impression na yo Junior Meli la réserve de Kilsra quoi moni to na pasi quoi toujours peur de mort ya biso animateur en moka donc il est l'état donc kita PV ça là ne pour on a vu on a na yaya on a vraiment yaya colo propre hein dictionnaire mon vie nani chaka nono chaka kufaki ebika tam mise mon côté akei depuis lobby depuis lobby biso ezanini moni biso Kilsra moi le bezaki dimanche personne croyait que nono chaka kufa pe akufa na air sanguye ezana décalage makasi biso to ba misent dimanche 5 mois d'hiver mama fanto moi mère maman sa molikam kufele una mama fanto ke bakarisme ngana kwa sangwa nono chaka na quatre ambiance. Tout le monde avait remarqué que dans l'île, balunguli ngane na bateau na zaina bango, et to continue na carte, et tina deuxième rep eclipse. Na aussi ça olela na wana. Comprendre? Qui tire ça là nous pour nos charazal. Azal sodat, am tam mouvement, surtout bilto ki na premier 10. Et bon pour na kana, bazwaki batu tout, oyebi ke bako saja chaka na ndenge nyonso abonga mais famille na yende lingaki te. Po biso to ketala na nos chara ba to kota. Pour quelle raison? Bakene l'église. To landi kuna balingi kate to sengi. Bozui déjà moto na poso to sengi aya ovanda soit awa bakena maître exorciste mais maître lobité président ko kaso te po bakomota kena ngai te mais moi na bana nga hein de ça la union so pour mutazala hein ils avons volonté nzambe tiko o ils avons volonté nzambe soutenir liwa ils avons volonté bata mokili ne balingi non chaka akufa yoko bakisa nini na ndenge kusana ko tout le monde ko bakisa belé po mawa vraiment mutu solo mutu to ara na mawa te mais so moni vraiment ngana na mawa boy c'est que choqué ngai vraiment donc baba vraiment boy avant to ko takitira donc na banada ko sepela na effort donc ko sepela ni donc yo kai po voix elo liboso to lingana musique ya timbre donc timbre ni wane bando sanga bien suna yo kiango donc na yebi ruti donc il est même président va ze ko pesa nga dipasa guitare na référent non na eloro ni wana non ah biloro abetana kopo non chaka non on biloro wana do badodo de bakindoki moi sala na tilelo na bisao moi vidéo ni zaraka. Merci beaucoup na habité yo bakisa nini moi c'est Aspirine Énergie chanteur de Aspirine Énergie voilà bon ba chaka baza ba
bandeko bayambanga vraiment bien na culture et puis lelo so naza na culture pays eza juste ba conseil ba chaka ba pesanga yango esala ke non et garder nga toujours na culture pays. Alors kozanga chaka pembeni na ngai to kozanga chaka na culture to na musique na biso ya Congo pour na ngai na yebi ke eza trop moi makasi. Chaka azali mokete chaka aza monene ya monene na kati ya culture aza musicien mokete asala histoire makasi na musique na biso ya Congo et surtout na mouvement na biso culture atika ba ligne o ezaki non soki culture ezoko exister na batanyo soko exister ça dit ba ligne o ba chaka batika ba roya ba otambola toujours kana ba ligne wana ngapo na nga na osenga kaka na batunyo so ba ebishaka et puis na orchestre na biso mobimba tozala ma na esprit moko tolela ndeko na biso chaka tokundaye malamu obstacle nyonso eleka kitoko et puis na s'adresser mingi na Cédric Mbala artiste nayebi ke otala ngai okoyoka nga aspirine na expliquer oka ki oza artiste yoyebi na mboka na biso musique makambo nyonso ekwelaka biso elataka na msima mokongo na biso donc soit vraiment qui musicien na otya en place donc okoyoka ya malamu na ya mabe il faut ibandeni ko maîtriser ngo po na yebike bat ba bebele ba koloba côté na yo po côté na biso pe bazolo ba côté famille pe ba oloba maintenant nyonso wana nzambe nda yebi nani asali po makambo wana ezala boy po nzambe muta permettre mambo nyonso c'est ça donc éclaircissement soso na yebike to kusa so monde boso na yebike to komi ko koma na suka mais ndenge ezalaka toujours beaucoup feli na lolenge tant beaucoup fela ki wana éclaircissement soso est-ce que besoin qui peut appel pe qui ba orchestre mususu pe qui ba présenter ba mes condoléances na bango ouais ba te belé ba benga biso atara ba journaliste ba chroniqueuse ba artiste musicien donc belé c'est ba mikili donc chaque fois mutu o ba ki aller simna ba tu ba tina so ba jeune frère so ba idéologique tumba ba na poto ebi to so no bita mona ba butani ozabilele ba mai mona facile à garer donc ba tutu ba lela ba artiste comédien ba gérer matundo ba obenga ba musicien ba zobenga ba donc ma trop quoi donc au syndicat azali mutu mo o atiki pe ba trace na kati ya mboka o na surtout na boulot animation betano lisolo oyo ya madame ya Chaka na nono Chaka ebiki kureza ki koleka te na kiltira pe vi na madame na il faut koloba bosolo na ba bateli biso na émission ta lelo ngai na yebi kureza ki koleka te debisa biso ezala ki nini a comprendre ki nini na kati ya kiltira pe vi par rapport à mobali na ye oyo moko po yebi ke kureza mambo ya Chaka na culture PV Chaka donc net Chaka naza bon biso culture PV to koza problème na moi sina été moi za vie privée na mam o ezeka entre na moi c'est vie privée à Chaka biso Chaka dans relation musicale un point très mais quand so médecin to comme net ba frère obi ko beta be toucher na pela kuta pe na mombi na bosoli mo pe mo na pesi mo mbote banika nezala po biso musique et ça c'est plutôt passer beaucoup plus de temps entre biso qui estamos dans ma famille na biso neto voyager mais maman c'est pas ça entre chaque na momi na biso pe to zaika to kaka ba son ke na mitu mo sina zate na mitu azala voyage ke na bana c'est pas signant parfois nous selon ba information mususu na confirmer yango te mais selon ba information mususu ke azala ki ndé dessus par rapport ya culture makambo ya yoka kina ndepe batambo moi ça Chaka koza desi papa mo kitira ndeni moi ça Chaka ne azana yé moko donc bon moninga na ma batute tout le monde na quartier hein et maman s'est passé entre moi c'est Chaka na Chaka elle avait fait la honte selon makambo oh masolo ba ko yesa so ponga na ba jubiso ko nota la Chaka bozo zo ko ta la Chaka ou imagine to ta Chaka na boy said and play mission so maika lungwa na epé akena memela na Chaka maiti na douche pe na boy achina savalongo Chaka bilamba pa chia simse ya cantine on laver mais momi na vanda ki na momi na Chaka ben oui avant ni dans on a so o salama ngamo na zakena présent je te note que Chaka mbongo to vani na ma mise to tena batabio momi na vani kuna kara apesa ku na biso ata ku mbote te type Chaka sisa po sukola biba pa kota o santi mutu mako na porte na boy acha mali kolo ah mais bozo monter mutu mais musima mutu ko tia ndakuti o comprend bumu ebo simia bo côté bani intéressé bu to bini pe to fa na massa to do so la pe na papa
et tout ce qui est bon et puis tu sais il y a l'hôpital surtout que n'est pas passer blanc bon bah to qui n'a pas tant absolument on to qui n'a suite non on to comme on ba coup de fil comme ben so non moment chaque coup tabeti déjà coup de bakangi sali wasai avec ta maman na déjà ya buzoba on sentit que masse on dit on dit bah ça attaque ça autres de partout comme si na côté ya momine donc c'est ça qui a lokot ayiba kimbongo botikela qui est bah ça les déjà mo bien bien maté donc ça les so passi non na réalité nous que nous moi na chaque liboso il fallait tourner tam sur un speaker mais makambo na nganga donc ça les lomo ça les passi tant net quand on apprend quand vous avez de site aboka ki masolo ke nganga to pasteur yo et ça les passi makasi ko ka blo bongo après on a tout le monde a masse à longue qui avait comme là-bas AVC donc ou un momba sous likolo comprend donc pour ça aux na chaka to ima chaka l'hôpital surtout que pas passer on a tout so bien pas passer on va passer par minene bu enta maman bo ka maman l'hôpital benga ote botika mutu bo ya famille à lobi que yemo ipa sinimba okena bu ti comme o maman so maman so tout ba petit ba prudence ça ba shugo ba so bien ma téléphone singa ma chief se bozui chaka te mato yesa pose botina ta bambila boza ta chaka ninga makasi poso botike na mito ya oke na odai ba mo mikana begisi mo mike okine mbele ba cha mo begisi mo beta ba kichaka cha so bani ya manzanza so ndi no so emise otale kuna o mise akota te ko ba sa lo mo ba kine sanet ke biso net to luka net to bo mae kwa que peut eza rubrique mo bo ke se to yeto mo na été même lo besa que nota chaka ba boya akota ona mise akota te comprends à la après tant que ça sous mutu mo baba no c'est ça chaque mutu on matala on a so vérité na tala na boy attends ma bien oh mais ma so ça aveugle tin azomuna na kati on te parole bolimbisanga tango pe na yembi mwana ye na TV mo mwana lobi ke ba ke na hôpital babi na ba traitement nyons ba monique aza normal ben oui biso beto n'est pas ophtalmologue tant pour ça c'est maman ba traiter chaque maman tout ba non tension a mis saisongi normal il fallait mon mais on a tendeni tu sais sous mutu sous avec notre traité mutu ta tel oh mais on a ça aveugle tin ba voiler ne misu na kindoki on a le baki ba voiler misu na kindoki mengai non salisa e asimbi ya chaka papa c'est ne ça vraiment ba attaque parce que attaque au fort donc il faut na tirer déjà barrage moko boy en temps ba attaque na mitu ezo non yote a tirer chaka ba bloc wana papa simisi chaka maman bi OK ninga simga jabu ba pas musu na zoyoka esili donc mutu faut mutu ka asal sanga pona moja ba premier soka jabu ki moi be chaka mo bona no na en tout cas siminga na bon tout cas bien bani et ça asko que mutu anta ba no pesa chaka ba traitement comme chez ba on a pesa chaka ba traitement sentir ça commis net ba zo empêcher net ça ba makambo quoi mon kuta botam su mutu kuta yanda kuna ko lobele ma be betam su bo mo bon a o senga so bo pesa chaka ka sama na abana zo traitement chez nga na parler mais oui que mutu na senga bando ba makino non ko soutenir tiki parce que ba comme ko attaquer na famille na ngai donc na moi na ba na o imaginer abi oza haute sorcellerie et là niveau ma dans des amants bonatiki na ko parce que vie et famille na commis en danger donc ba comme ko attaquer donc ils so koti makamuna ya chaka ba attaquer mon comme un niveau mo ya mystique biso pe ça tout nesinga bonana ninganga ni magicien ni docteur ato bina bino bato basalisa banganga na basalisa atata ozana bona kata répertoire atata infirmier kuna te biso ke ne pas nganga te biso ke ne pas bassin na nzambe banganga nzambe boyo ninga baka kaya no ba tout ça ba grand prophète mo ba grand pasteur na mboka auto ebi biso nyonso se ke na ba baza ba pesa massa guérison mais au sentir que ke bako donc biso to sani to tikina biso to mota musika ebi ke kana kende kuna na moni bandako batumbi biloko ndako baboya ko to filmer batumba ba biloko ndako na epite pona yo kasozo mo ateke la voix du peuple c'est la voix de Dieu tango mo population ou même bana mabele et bana chango ba fâché bana nji ba fâché ba zobate ba le pourquoi parce que ba comprendre que attendez ben on va la culture PV ber pour que le masse quoi azali musicien so net la kufi boy ezaki culture PV mteli dans chaque et banana chaque comme non aveugle au biso parce que imagine ton ngani azabo Julien bo na comme si chaque aveugle pour et baxanet non na carrière na so chaque miss ni mon a sauté ne chaque comme aveugle bon net you net so ça masse no bon comme si aveugle so pour et baxanet non
pour nga pona boire il faut chaka zala po to boire biso maya boire senga boire likolo on comprend on comprend ça on espérait le quoi muke au monde y a bleu musa biso et ça passe fort comprend donc au monde ti batuminda ku bongo bayebi le pourquoi ba comprendre que oui nenza bo ba makambo ezotela awa biso to yebi ki makambo neti nga na yebi ma bien ki makambo ezotela parce que to na batna banjili kuna ba pi petit ba massa ba poche chaka kuna chaka depa kufaki lobby eza na 11 eza 14 ata Félix waze quoi ata mutu moko te même appel nga nazalaki kuna nazalaki na bango ata ya téléphone pa mabobanga menace ya na téléphone na bien bon to apprendre neni chaka kufi oh to ba petit ba petit na ya chaka o mazaza na chaka famille na ye famille biologique na no to na bien ata appel te bo so bien net nga na numéro ya famille chaka te donc ba petit na biso na ba bon tant ba bimisa chaka na palais mo kene na morgue ba benga maman allo chief neni chaka kufi to kene kuna morgue et puis muta kufa depuis 11h donc nana ba voice on est to na président quand tout le monde pourquoi ka se boye c'est ba tout depuis muta kufa depuis 11h tisiko o to banga na biso oh ndeko na mina kufi opesa alerte te bo banga loni donc ba maye ba comprendre bino muta kufi na ta pa bo banga ko informer ba tout pourquoi et après locataire moni muta robeta liso mais ndeni muta kufa kuna bana tongo boye masoko muta mota ti comme na hotel ba président na ba chiko baye ta ba misa chaka ba keni na monde ba benga téléphone ba mo na informer ba yaya comprends donc là parmi ba premier batou o ba liwa chaka avant même mandeko ni musu baye ba. Merci beaucoup. Na ba botali biso ezaka lisolo ya pasi to kobeta lisolo nango mais lokwa to koma na suka na ebite ba bandeko kuna na changu pe kuna ngana zalaki kuna balobi ke chaka bakolela ye libanda ya changu te ya njili te donc faut balela place wana na ebite a poko monseka bangi achelo kolote bino pe botie makolote na ebite soko sa ndenge nini to stratégie zaka ke bosa l'effort abima bika pe abima fikino bende chaka abotama na njili mais musala o chaka sala kaze su njilwa te donc chaka comment sala musala au monde entier eyokara chaka donc tozana ba délégation o yuta presque partout boya pona de chaka donc délégation bine yuta partout mom na notre délégation ti Kenya et ba Blaise Kafa bayi mom délégation ti Angola pene ye ba maître Dej bayi mom na délégation ti Paris et ba papi bolowe longwa poso na minute de za na palen kuna ba délégation e yuta partout ekoya donc to la chaka te na place mo boy oyo muta oza limité à kokoma donc chaque asa des artistes ya munene de bembene komi déjà ya l'état donc to la chaque place oyo mutu nyonso aza na moyen ya kokoma place wana po to partager ma ensemble. En tout cas papi bolwa elonga poso merci en tout cas na ndenge o sangsi batu na Paris kuna nde o sa day na konti ya nono chaka na Nairobi Blues Cover merci ndenge o sangsi batu o sa day na konti ya nono chaka na Angola partout dans le monde abino maître Dej en tout cas merci à trop Tina State masa nanga au fil Bolia mon apôtre Bolia asali pena donc délégation mobimba bavali na state po balela ndeko na so chaka biso pe ana Congo qu'il tira pays vie tozana day donc retrouvailles za chez président donc moi koko sezo salaka po tozo zela programme ndenge nini makambo kozala mais makambo ezala na maboka monstre d'amour papa maele ga mtazana makambo wana OK Eclipse sosonga mo na Monique ndenge Félix waze quoi ako filmer bino par rapport à vous présenter mes condoléances partout n'habité il fallait n'habiter yakobenga ndenge na otozonga na zonga sous question yakobenga na famille yakotinda ta Senghor yakotinda ta directeur ata mutu moko boa kitata na ndenge ya kosolola solote mais yakotia na vidéo yakopublier na liboso okoyisa biso nini parla na mukuse et puis mot de la fin na yo par rapport ya disparition de biso to mikolo to beta na kesa mnene ya mutamayele donc to ibne to sama na biso to ibne to ko organizango eza muta kufiza te to sama mde ba mo amike ba buzo ba se bandene to sa organisation mo bien na mitu na ko kina pepa chaka na ke bo film nga ngwana nde musote ba filmer te yango nde lo eza bosenga après ça est-ce qu'on est sinon ça dit bien que orchestre na ye yango ko tout est bloko bana donc nous boza to sa organisation ya bien parce que muta kufela za star rasta na ko kina pepa chaka na tani to ko na lali na ngai et ça ngolo mo ça peut bien pour poser bela boya ça yo et ça ngolo te parce que ya ça kufela mukapete comprends et ça ni tout ça une organisation ya bien pour te pesa massa ya so valet to kundene na honneur
ya moto vandi en tant que batamaye to réfléchir la raté muta kufa no sama mkibudi budi te bokila pa chaque bovana kwa mo chibuti masamba no milate to na mawa to kufa mutu foto sa organisation mo abia batamine ne boya ba orchestre belé oya ba BCBG oya ba on bazanga te bazanga te ça la ba orchestre belé ba na yoka déjà ba animateur belé ba za la wana donc faut tout chango na ça ba animateur to Congo o akufi grand frère na bino massa na bino de ko na bino collègue na bino tozala biso tout ça quand to les peine qu'on a biso cellulaire ezaka dans l'ordre quoi boleki on a animateur boleki papa bosakani bosali mo loko quand ezala ya mo faut tout ça on bien fait à place mo o batnyos ba ozala et ya koyamba ba ça da message en musique da ke chaka ba lele kuna te ba lele na fiki to mo na ninga mabeti to so amna to so mandi mi faut so la ba banjula ba yabi ba comprendre que mutaku faire un star pour qu'on par exemple na denji ti tamsu na fikini ezala lointain Budapest et là bon era Budapest il est censé tout chaque place moi oyo ils allaient bien au moutonnier ça se retrouver facilement pour ba musicien ba ya ba star ba ya na comprendre donc voilà tout ce matin na studio de stopper ba travail l'album na sur article 23 pour tout ça nini marambwana moi même de l'eau ezaki kokuta mso l'autre côté nous vous avez déjà prévu à l'avance que fait toi l'autre travail c'est au moment featuring moi moi ça ça na maman biabel mais c'est que l'homme notre ce moment sang matanga et moi tout ya ma auto porter ma tout sur la carte tout ça ba programme votre mot de la fin par rapport à chrétien le mot de la fin ça ba o balinga ngai to continuer ma maçon na musique après ne oui président na l'île merci pour ma condoléances Didi Matono merci pour ma condoléances Papi Boloa merci beaucoup on est ensemble Enik je suis Kakuji na Québec merci pour ma condoléances na bossa Nzeta Moselu merci beaucoup pour ma condoléances Bino Touana Baba Junior Mukaso Bosé belé partout dans le monde ba Jojo Dago na Luanda donc ba te belé ba maïma mon facile à garer petit na ngai idéologie Junior confiance petit na ngai idéologique tumba idolo tumba yebi to na matanga botani oziablé boyebi maïma mon facile à garer pour m'écrire pour n'abosa ba programme ya ba sec peut-être bilo moi bongo dans plus 243 81 91 89 741 plus 243 81 91 89 741 ozunga moko yesu to partager ma ensemble vraiment mes condoléances à la famille biologique et puis la famille musicale. Merci beaucoup. Merci à maman pasteur Charmant Maswaku, à Driss Chamotomètre Beba Zibeba, via Petit Naye. Merci beaucoup na Beba Zibeba. Merci beaucoup na Willy Moucheni. Merci beaucoup na Batutu, les combattants de la presse congolaise. Merci beaucoup na Violette Dinganga, na sakine à 20 000 €. Ma gloire Dinganga paix anniversaire noté aux ala au Kalamingite. Bionyonso, bo s'abonner na chaîne Africa Elengi. Merci beaucoup na maman. Merci beaucoup na Peggy Bokele. Merci Peggy Bokele. Merci beaucoup na yo vraiment na prise de vie et puis na merveille Mampouya. Numéro de téléphone pe. Ah ouais pour na batu oyo bangba contacter ngai pour na ba souhaiter biso mes condoléances 243 81 34 38 868 plus 243 81 34 38 868 wana numéro ya collègue ya nono Chaka Mikobi na Mbonda c'est bon. Merci maman pasteur Charmante Maswako, merci. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.